naïbisa bana nzambe soki elamba ezo régner kolata yango te o mikolo balata griffe songolo kolata yango te o mikolo na carton elamba bodimi kolata yango te parce que ndenge bimiana mingi po elamba régner omona musicien mo balata yango parce que musicien côté quelqu'un qui a sali pacte na démon na diable c'est bon renaître biso elambo biso to peso succès et lorsque ba yo ka nzembo na bozo lingila ma mingi ezo diminuer ba chance na bino et ko longa pe ba nombre d'âge et ko longa pe ba nsusu abalité musu pe comme c'est même ba stérile je vais vous donner quelques signes à monter là que ça que basi balia un signe à liboso moto basi balia à l'autre soit à l'autre au 42 toto. Oh, na sali 6 mois l'autre raté. Faut que ba. Na so na mi mutu, question liboso na tout na surtout malade. Au lotini. Au sens l'autre, on a l'autre raté. Il faut y ba tam si balia. Alors, si mususu au banoza sota mona zero ka lo muto obele la. Vous comprenez? OK. Oh muto obele la yo, soit au sandi ko ba pembeni na yo. Pourquoi parce que so ba le yo ba cho ba demo pembeni na. Ba komo zingela. Ba komo ko tambola na yo, po ke ndi banzela malamu. Et puis de 3 au comme mutu mo luka ba problème aki a défilé ko boye ya mutu pourquoi ba lakele mabe ayibi boye asali bo botango lobi wana maloba ne lobi ezokelika kokanga okwe mataka vous fait pas loba ba loba donc ba ko ba problématique Shalom et bienvenue chez Nazaréen TV avec la princesse de l'éternel Maman Tiffany Mokwa. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, à Watozan émission Table Sainte, je suis avec notre bien-aimé, le berger. Vous qui témoignage comment il a expliqué les choses. Azongeli sous la Mokola Lelo, Potobetel sous continuité à Mambi. Il y a Zando Abutu, Wenza Butu, marché de la nuit, des sorciers, des occultistes, des magiciens, que sais-je encore. Sans plus tarder, je demande à Nikis qui est derrière la caméra et Jonsi, Ntumba, ma perception et les mamans, et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion
azalaka na apeti ya kolia ntaba te mpo bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutoma. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Afoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 nano asali 50 atandeli Yesu na Kongo, Kongo ekobonga kaka. Mwambi Roland Alo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Kongo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Kongo eza eteni moko ya nzoto ya Kongo. Basi na bino eza basi ya Kongo moko. Ekimela na biso nyonso na Kongo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Kongo Afrika Union Africa yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. De retour sur ce plateau avec mon invité qui est déjà là sur ce plateau. Je m'en vais dédicacer, donc j'ai dédié ces cantiques à Papa Guy Labala, Maman Lauriel Labala, Tiffany Labala en Afrique du Sud, on a été Nekab depuis le Zissa, Maman Foura Tabou, Maman Betty Kokele en États-Unis, Ndeko. Ça c'est la famille. Florentinga, la magistrate, et Nekab, la sœur de moi-même, Nabana Salvation Ministry, Union Soto. En tout cas, tu as invité Binono Soto, na Etonga Labiso, Sokozana Kinshasa, Olingi, Okumisa Nzambe,
Vraiment, ton église est la Salvation Ministry. La bande de Bakoya, Sambela Napso, Toko Sepela, Makasi. Berger Guélor, c'est mon invité. Bonjour. Bonjour, maman. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Berger, la culte et l'équipe bien. Oui, la culte et l'équipe bien. Mon volume, s'il vous plaît. La culte et l'équipe bien. Ngolo Nzambe maman. Nous bénissons le Seigneur. Na oiseau ça la biso mukolo mukolo. Émission les cas mukolo komona ki ngone. Oui, c'était bien. Na landa ki yango. En tout cas, merci na émission. Et na zoe bisa bandeko ba continuer ko s'abonner na chaîne Oyo. OK. Ils permettre pe toyeba makambo mususu. Et vous avez malamu mingi. Merci. Tala bandeko pesa bango déjà mbote photo bande émission. Voilà, na pesi mbote na ba ninga na les frères et sœurs, tous les chrétiens du monde, papa Augustin Pembele na France, na pesi mbote na famille Mavui di nyonso, bino nyonso pesi mbote. La pesi mbote na madame mon épouse Laetitia Mouchia et mon pasteur Roger Nzalalemba, mon pasteur Meshak Ndundu, mon pasteur Révérend Moïse Bidi, que Dieu vous bénisse mes papas. Merci beaucoup Berger. Lelo okobeta de solo toujours kofon là-bas na Nzambe misu na Itali marché de la nuit, marché des sorciers, marché des musiciens. Voilà, je le nom merci, maman princesse. Marché à Boutou, tu vas nous expliquer Boé. Pour nous comprendre le marché à Boutou, il a fallu aller banane sorcellerie. Dans le monde de la sorcellerie, tu as 5 sortes de sorcellerie. Tu as la sorcellerie consciente, tu as la sorcellerie inconsciente, tu as la sorcellerie utilisée, tu as la sorcellerie sanguine et tu as la sorcellerie communautaire. La sorcellerie utilisée pour batumi bayeba ngote. Sorcellerie utilisée zandeni. Ndoki na musala na bango butu babeta bale, batango na mituka, basala ka bafeti balambaka. Alors bazala botiage te, qu'est-ce qu'ils font? Mutu moko ala ligne à sambelité, soit ala ligne à kwiti, surtout bandeko balala na kwiti. Bakoya na butu bazui nzoto na yo. Bazui mutu na yo, bazui nyonso yo, bazui utiliser yango. Alors, bateau, baza sorcier, mais baza utiliser parce que bango baza na conscience nante, mais baza utiliser bango. Yango moni bateau ya bongo, bako za nzoto par exemple comme son avion, bako sango mutuka, bako comme sango kisi bavandela, bako son bonda, bako son balé et ainsi de suite. Alors, na moi bateau oyo po ba ko sorcier utiliser vie na yo mona makambo za malamu te. Majorité à bateau batika moi ba problème mental net ba 9-6 hein mutu mo bona quartier ya tikara vie mo bongo mutu mo za diamba te ko komela sopele misusu ezala komela te misusu ezala ka ba utiliser ka bango donc na mutu bazwa bango comme mbonda alors na tongo tango ye moi a fonctionner normal ezate et comme mo peta mutu peta baba kamu ainsi de suite et la vie au moins bata bongo ba évoluer raté il y a des fois azale moi mutu mo bona quartier batika azala ka bongo. Ce sont les gens batouana. Toi, la sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente, ezali sorcellerie oyo, et ça là 5 ans. Cela veut dire, ce que j'ai moi, et ça là 66 mois, si je me trompe, mais et ça là 5 ans. Comment? Et ça là, après 5 ans, vous avez délivré. Après 5 ans, on a mis sorcier normal, on a mis sorcier consciente. Alors, après ça, n'importe qui sorcellerie inconsciente. Sorcellerie inconsciente qui va faire ça na moto yo ba bi kaza fort ndé to ba makila makasi c'est simple maman princesse vous appelez la sorcier engagé au moins dans la compagnie il y a des gens qui sont des engagés il y a d'autres qui sont des simples journaliers alors sorcier engagé azali sorcier oyo azaka en contact na Satan yemoko parce que il ne faut pas oublier que le nom à Satan et à Satan yé kuna na monde amuli la benga maka Daus Lucifer, donc ça veut dire Dieu Lucifer. Dieu Lucifer, yé pe benga makanzambe. Donc azana royaume na ye oyo yé pe à travers lokola nzambe na ndenge na bango. Alors maman, toloba na ba nzambe boy. Ceux qui sorcier engagé azo lokayo et que yoza chrétien engagé té okoki ko bondela enfin au kwei. Pourquoi? Parce que muto azo lokayo aza engagé.
Alors, c'est pourquoi je demande à tous les chrétiens de ne pas être seulement les chrétiens simples, il faut être un chrétien engagé. Lorsque tu es un chrétien engagé, cela veut dire aux chrétiens au semble à 24 heures du temps. Cela veut dire ceux qui sont à 24 heures du temps, au semble à la dîme de temps. Tu prends 2 heures et demie de prière. Aux chrétiens engagés, aux chrétiens oyo à Genaka au moins une fois dans la semaine. Aux chrétiens oyo appellent ça dîme correct. C'est ça être un chrétien et puis qui respecte la parole de Dieu et qui lit aussi la parole de Dieu. Alors, dans le monde il y a mon lili, il faut que bango ezali tellement vaste. Nazo banana ko expliquer sorcellerie ndenge mutazo kango. Sorcellerie ba pesa n'importe qui te ezalaka na objectif. Par exemple, nga naza problème moko na ina sa na famille na yo. Na yebi ke te pona zo yo il faut na zo ndeko tumba. Funa zo ye pona bi ke ya approche na yo akolonga yo. Alors nde na bani ko luka nani oyo parce que na monde mo lili zalaka soki nga naza na kindoki. Yo zana kindoki biso tuza baninga. Soki olingo na lingina bo même maman boti yo. Na ko informer o ka ke mama tifali na bo mama abino. Tam so yo senga ka bon so bo mi pesa nga litre makila. Donc, ce que na fundo na tribunal à Boutou Babomio. C'est comme ça dans le monde ya molili. Alors, ceux qui m'ont commis sorcier, ba pesa ke baptême na lobaki de alongo la esprit ya bomio. Baptême ezali. Baptême na bango en fait, cela veut dire ba tuer na moto, ozozika, ozopela et ozo yoka moto ozo kufate. Ndenge musicien moko batata biso mibale basanga ba yema toza na life le moto ozopela mais tozozika te moko comme ba ina personne à Makoufa, mon W. Nous connaissons l'artiste qui a chanté, qui a dit cette parole-là. Alors, moi, tu as entendu comme ce bon et pession monté ma bé. Tant comme monté ma bé, au coco yoka sous moutma wati. De komi bongo. Yangwana. Et comme la facilité, il y a ça l'action locale sorcier, comme ko boya monde ya moto, comme préféré monde ya molili pour yangonde ils ont un avantage na yo, kuna na butu ba matisio grade na lobaki, ba pesio par exemple âge, comme par exemple il y a 40 ans, moi ba ngamuta 30 ans, ils étaient pour comme da mukolo na yo. C'est comme ça. Alors, marché de la nuit na baneko lobaki, ils ba marché oyo esala makana ba échange. Ce que tu terme à marché, ils allaient terme à vente. Mais vous allez remarquer pour la batouta bamboka, la bamboka ils allaient na réalité à la chasse au monde, même à partout dans le monde. Maman a soumis ba poisson naé, à saler au makayabu. Je crois au monde a soumis mungo à saler makayabu, à quel dans le village. Soit à sombi bilamba, à quel dans le village. À côté quand on a bon côté, aïe par exemple likabu moko denze était il y a bikeli, il y a manioko. Par exemple, chemise moko 5 bikolo à sango. Même ma vidéo. Donc, quand vous marché à nuit, et vous avez que marché les a obligatoirement ils ont bon. Ils appellent la bambongo na bango. Mais plus ils ont la échange. Par exemple, ngana zana bambo comme sous maman, masango ils ont la. Alors, so kena masango, on va faire son mbika par exemple. Kena bilamba, on va faire. Kena bilamba, on va faire son manioko, OK. Même ma vidéo. La télévision, on a bien une vidéo. Quelle manière de vidéo, nous avons apporté tout quoi là, on a 3 manioc, 3 nini, et pour là, ça, on peut faire les vidéos. À l'intérieur, ça se passe comme ça. C'est même mappé dans le monde de Molili. Et ça, obligatoirement, c'est que, bah, mbongo, bah, ça té, bah, mbongo, la bango pezali. On va expliquer ça à la prochaine. Mais, Berger, tu solo là qui me connaît, tu sais qui bisca wapi. Marché ya bandoki na coalition na marché ya ba occultiste puis est-ce que ba kota pe marché ya ban sorcier so ba kota ka esale makandeni na ko Italie vente et puis est-ce que na mboka na biso ba musicien o to bengi profane to ba non na profane ba pe ba kota ka pe ba marché so ba kota ba ke noter kani pe ba somba. Voilà, merci maman kitoko mingi question malamu tuningana. Merci maman princesse Tiffany. Monde ya molili eza complexe. Mutu akokozala aza okitiste. Mais sacrifice na ba sengier par exemple moi na moko ya 12 ans. Mais il y a ça na moi na 12 ans. Qu'est-ce qu'il vient? Il approche, il appelle les sorciers.
parce que mutu so akomi ndoki bapesaka ange oyo atambolaka na ye. Bible elobi na biso l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. Bango mpe baza na ange oyo akotambola na ye soki akomprendre likambo te ange wana akopesa éclaircissement. Alors basalaka collaboration yango na pesa avant nakota na pesa exemple moko oyebi ke souvent na bamatanga soki mutu azolela mingi baloba ye nde nani ndoki. Pourquoi monde ya kindoki kozala po soki babomi mutu besoin ezalaka 3 ya liboso nzoto na ye baliaka, ya mibale makila na ye basalelaka yango, pe ya misato âme na ye. Parce que dans l'homme il y a le corps, l'esprit et l'âme. So mutu akufi par exemple l'esprit ezonga na nzambe, mais âme yango nde mutu un jour bakojijaka yo par rapport ya âme wana. Sikoyo nzoto bango baliaka yango yango nde naexplikaki jour wana basala yango basardine, basala yango bamanga, basala yango babiloko ebele oyo bato batekaka ozwi yango. Alors bango objectif ezala na âme. So bamoni ke âme na ye eza makasi, soki okitisa aza wana akoko collaborer na ndoki oyo abomi papa tekelanga mutu wana ndoki akosenge par exemple bakisanga nguya, comprendre bakisanga nguya nga na opeso âme wana. Parce que ce mutu akufi après sa mort 4 jours yango mona Bible après 4 jours Yesu ake kosekisa Lazare, après 4e jour ezalaka ke bake na tombe na ye bandoki basali cérémonie oyo basalaka wana babimisi mutu wana bazwi ye bapesi ye mutu abomaki, comprendre bapesi mutu abomaki akobana koutilize lokola démon atindaka ye lotisa bato mabe yibelanga mbongo sala boye so okitisa monge mutu wana esprit na yango monaki oke hôpital boye obomaki mutu na yo parce que na mona molili so bomi mutu lelo mususu akufa lelo te okoboma mutu lelo akufa pe 6 mois. Donc lié lelo mais à vivre na ye. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple soso la remplacer le soso soki ndoki otambola oyeba ye oyo soso oyo ngulu oyo libata oyo ngombe oyo meme ainsi de suite. Biso tomona mutu mais maintenant bato ebele batambola si balia ye. Je vais vous donner quelques signes à monter là que basi balia. Un signe à liboso mutu basi balia à l'autre te. Soit à l'autre au kanando te. Oh na sali 6 mois l'autre raté. Faut que ba. Na so na mi mutu question liboso na tout na surtout malade. Au l'autre ni. Au so l'autre na l'autre raté. Il faut y ba tam si balia. Alors signe mususu obanoza sota mona nzelo ka lo mutu obelela. Vous comprenez? Ok. On va vous bénir là yo. Soit au salon on va battre pembeni na yo. Pourquoi? Parce que so ba le yo ba cho ba démon pembeni na yo. Ba comme zingela. Ba comme ko tambola na yo po ke ne banzela malamu te. Et puis de 3 au comme mutu mo luka ba problème. Aki a défilé ko boye ya mutu ai. Pourquoi ba lakele mabe? Ayibi boye, asali boye. Pourtant o lobi wana maloba ne lobi. Asali boye. Ok mataka. Vous faites pas loba ba loba. Donc ba comme ba problématique. Problématique. C'est comme ça. Alors, tant que ça est bon, bako zabi balie yo mais okitisa monge mutu aza d'étoile a jouer pour nous servir. Mais pour azoyer mususu pe anko akoya pe abet donc parce que na monde eza kwa armée. Na armée soki général a telemi yo colonel olobelo te. Ce colonel aza yo bolomo olobelo te. Soki okitisa lobi pesa nga mutu wana oboya te. Liga to mo pesi. Yango mona ke médecin mo bon hôpital aza mutu ba science amon ke mutu aza d'étoile a vu âme. Siko socié wana azolela po kaka pona mutu akufite mais azolela na bomi mutu na sali perte ça veut dire âme ke mingi occultisme ba collaborer. Akoye biseki non papa na moni bobomi déjà mais qu'est-ce qu'il faut faire nana na besoin na ye. Soit occultisme pe abomona keyo na limina sali loko mais na niveau na nga na kosala ngote. Il appelle les sorciers ba ye ko aider kwa sala eloko wana. Alors yé pe azana manière la kofuta ba sorcier yango wana. Alors likambo ya musicien en tout cas tous à la télévision mais ils ont la démon moko kombo na ye César. OK. Ba misemo ba yemba César. Démon César wana yé a contrôler la musique. Azali en collaboration na démon mususu ba bengaka onga. Azapé na démon mususu ba bengaka comme rebo ya mutu te. Mais kombo ya pasteur. Yo zotanga ba démon. Zo bi démon mutu. Démon mutu ba tu kombo ba rebo za.
démon rebo on dit bien démon démon c'est un esprit voilà on dit démon de César démon balé onga yami onga azam tete là zia na expliquer ngo mais azar démon démon ça tout rebo alors baza ba démon ba travailler mingi na monde de la musique pourquoi onga ayaka mingi kopesa ba tout sentiment ya masturbation onga oui comme démon na onga eza ongo to liaka pe na biloko démon wana soki aza ozoyoka ba nzembo azopesa sentiment osala masturbation apesa posa nzoto alors tant azopesa posa nzoto mosusu omona papa moko atiki mama na ndako akepa mwa moko moke na kwe même ata mwana ye moko même na otomona derima na komi na biso papa na propre na mwana na ye mosusu omona pe na mwasi mosusu otuni papa oyo mwasi na leki na kitoko alingoli yango wana ndenge nini c'est parce que amipesaki na musique il faut yeba ke il y a des musiciens chrétiens oyo biso benga profane oyo tobenga mokili wana eza na bamisusu basala pacte na César musicien nyonso asala pacte na César lorsque oza plus fanatique na ye yeba yango ke du fait que ozoyoka mingi ozolinga mingi okobanda kodimine bachance na yo na vie akobanda olongolo ba âge de vie yango mona lelo bato bakufa so mibange te bato bakufaka trop jeune parce que amipesaki na banzembo ya musicien songolo et il y a des chansons oyo euta na Lucifer ye moko apesa yango esala nini esala succès et il y a aussi des habillements yango un jour tolobela yango nayebisa bana nzambe soki elamba ezorenie kolata yango te oyo mikolo balata griffe songolo kolata yango te oyo mikolo na karto elamba bodimi kolata yango te parce que ndenge ebimi wana mingi mpo elamba erenie omona musicien moko balataki yango parce que musicien côté akendaki asali pacte na démon na diable ayebisaki bon renesele biso elamba oyo biso topesa succès et lorsque bato baoyoka nzembo wana bozolingela mingi ezodimine bachance na bino ekolonga mpe banombre d'âge ekolonga mpe bamisusu abali te mosusu mpe ekomisa memi bastérile alors démon onga ayaka mpona kopesa bato posa ya masturbation alors chef na bango eza César ye moto akontrola bango sikoyo rebo ye ayaka mpona kolongola bato sansa bomoto cela veut dire moto akovanda boye azoyoka nzembo moko ya musicien songolo abandi kolela basentiment wana ye moto akotisa sentiment ntango akotisi yo na sentiment onga ye asali mosala parce que mama vi ya motu mingi eza semence na ye etwala moto eza na semence na ye lorsque semence ezoki kokenda n'importe comment yebaki bazwaka yango des fois bakenda jour mosusu tokolobelaka likambo tali mari de li mpo toyeba ndenge nini basala yango alors bango wana sikoyo il faut oyeba ke eza bamusike mosusu bango moko bayeba yango je vais vous démontrer une chose na otala komo te me boyebi mise moko ayembaka bana kini avivivi avi je crois toyebi yango biso otanga biso nyonso na école primaire so osali lettre V eza 5 so tie nzete mopanzi esali 6 ekomi nini na kotanga na lettre na écrit ekomi nini V I 6 V I V n'est-ce pas siko otanga olobi vi monde bamaskala biso comprendre donc ce sont des choses oyo bango bazwaka soki azwi yango bomoni alekisi onga na maseki boye nzoka eza baincarnation azokotisa bino na monde spirituel bamusicien mingi misoki basimba bakisi te je connais quelques musiciens oyo nakotanga mpe kombo te eza ke par exemple la famille na bango kisi bakosimba suki yabona eza likambo te neti ne te wana eza likambo te bon neti par rapport à batémoignage neti Montana Montana simba kisi neti par rapport à témoignage neti Jean Koubal neti Jean il y a d'autres oyo nayebi te menga atangi oyo nayebi mais baza ebele mpe basimba te parce que mosusu kisa famille na bango ya Montana oyoka yango nayoka pa un serviteur de Dieu akenda obondela mpo na ye un prêtre abi akendaki mpo asambela mpo na azwa succès atuni bongo okekuna te te biso ya famille na biso tosimba te yango ye azwaka na nsima basala nzambe parce que Montana azwa succès nika na nsima basala nzambe selon information mosala nzambe wana ya Jean Koubal mpe nayoka mpe na mosala nzambe mosusu kaka aza mpe exorciste prêtre ndabisanga atala nani auti awa abi abongo ye nini ate ye kuna akotala te yango bango bon exorciste eza bien bon
Voilà tout le monde aussi. C'est bon. Voilà tout le monde aussi. Bango basambe yanaka nzambe asunga bango. Alors, les camarades musiciens, bien aimé, il faut faire attention. So yo qui musique, on comprend déjà ba nzembo mususu ezalaka na sentiment. Sentiment. Oh, so ko ki sentiment na eza bomoto te, eza normal te, eza bien naturel te. Eza ba sentiment mo yo memayo, ezo exciter yo. So ko yo ki ba nzembo mususu, il faut kaka ozala na mwasi po tabi. Après donc comme on nzembo wana, ozo obligé à kozala na mwasi ozala kina. So ozala mwasi te ozala kina te. Donc faut etinda yo et exciter yo. Et diriger yo kaka okende vers le mal. Bien aimé, naebisa bana nzambe te, bato balobaka te musique ezalaka conseil, mais so ta na Bible, Bible lobi Yesu awuti kozwa baptême, Satana memi na ngomba ake kotante ye. Lorsque ake kotante ye, alobi na ye. Tango alobi na ye maloba, maloba lobaki na ye, eza maloba ezalaki na Bible, eza maloba ki soko koyeba ange loba koyamba yo, c'était vrai aussi. Mais lokole bimaki epa ya Satana, moi Yesu adimango ezate. C'est pour dire que vérité nyonso bimana monoko ya Satan ezalaka mensonge. Moi nzambe komi pesa na vérité wana te. Parce que après avoir kondima ote azane conseil za conseil, mutu mo eminze monene oyebi te esprit ni eza na sima nzembo wana ekoko nuire ovi mobimba. Donc c'est un peu ça, ça m'a pas moulé. Merci, mais l'homme de Dieu t'a aussi cité, tu as dit la société, tu as martelé parce que les gens qui ont fait là, bon, tout na olobi makambo est très important. Na ba awande to ko bandela na ba question parce que vous avez occupé vous autres to ko ya ko zongela yango pour to marteler ce qu'on a ba question pour ou les calculs. Merci. Numéro de téléphone et voilà, numéro de téléphone nazana plus 243 90 41 91 931 plus 243 90 41 91 931. On nous a mis na WhatsApp une appel normal. Merci, c'était le berger Guélor. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Ciao.